bana ya Kisasa bakongomani na ye liboso na bino na lokasa oyo yali somo makambo na kata lokasa oyo lokasa yali décret ya premier ministre Samalu Ombe na dui yango na nzela ya bandeko bangai bao bayebi tina etumba na ngai bao bali na bolingo ya Congo bao bali na bolingo ya le peuple d'abord na kati ya union sacrée bango bakokanisa le peuple d'abord bandeko na ngai ya primati o bali na bolingo wana décret yo ekamati ekomisi ba administrateur o balaki ba mandataire passif te bazwaka jeton de présence lelo yo décret ya sama lukonde ekati te bazwa lifuta na suka ya sanza. Oh, ba futi bino yamo na bank yamo maboko bank. Eleko wana mbongo za koyaka maboko bank. Maboko. Oh, on va te battre la banque, on va défier ba député profession mbongo. Ba no syndicate. Donc ba kimisi mbongo na bank. Ba député. Ba kimi ko futa ba nyongo. Ah, yo zolo bisanga makambo baninga ngaba kusika ngai. Ebo ngoya yo kusika ngai. Donc ba député qui tient ça bakaba maboko bank. Maboko bank. Na bombe. Maboko bank. Na Peter Kazadi, l'actuel vice-premier ministre, il est pas qui maboko bank. Bon, banque tozo za boye, na maboko bank. Oh. Na za futa bino bo. Ah, yo ko misanga mbwa te na tuni na futa la bino. Bani anga balinga boye te. Bokenda oze pa na limbo. Te na ko bate. Wana basuka manda. Monsieur Zali Yoto. Zali Yoto. Ah bon. Yo zo manda ko côté pour to mina sima. Côté ni. O atoka na sima. Mais osaka na dossier wana. Na loba ya lemba compagnie ya yebi amima itonga ndako wana. Ya moto la ye. Mais lelo abaki ndako wana to tonga ngo na lombango urgence. O basali ya sabe provincial. Ba agent baza que cela revendre. Il est pas content dans ndako. Ndako si la kiti te mesa te. Yo somna bula matala to ndako bongo si mezangi mesa na kiti. Batuna ba koti. Ba kota tete le mande. Mais na mona na seka si restaurant. Ta na sewa. Tele lo suga manda yango. Ndako ese ngeke si la 2020. Ba ko si sawa. To bazwa mbongo wapi na molili. Tele lo batwa kota te. Manda yango ko mnaso. On est assemblés vous assommez hein les lorsque tout le monde qui sont banso na bango batozama bango na dynamique na bango batimba baba batimba biso ba yuma ba mukebai to comme on l'a to bi songo bila futa biso indemnité de sortie to yebite bana nyongo na biso ya biso so ba député provinciaux ya 2020 ba futa biso mbongo mabongo bangi mbongo ndambo batika na ndambo. Bode pour un problème pas biso bosi ya bakofuta tilelo mais okondima quand même bango ba député provincial tout monde ba assemblée provinciale musu ba député ba ko
pour revendiquer la primature, mais bino jamais. Ça veut dire que Eza geste quand même. Bana ya Kisasa, bakongomani na ye liboso na bino na lokasa oyo. Et ali somo makambo na kati ya lokasa oyo. Lokasa ali décret ya premier ministre Samalou Koum. Na dui yango na nzela ya bandeko bangai bao bayebi tina etumba na ngai bao bali na bolingo ya Congo bao bali nanu na bolingo ya les peuples d'abord na kati ya union sacrée bango bakokanisa les peuples d'abord bandeko na ngai ya primati o bali na bolingo wana décret oyo ekamati ekomisi ba administrateur o balaki ba mandataire passif te bazwaka jeton de présence lelo yo décret ya Samalou Koum de katite bazwa lifuta na suka ya sanza babakisi li bango ba avantage zomi tukumi bale na kati ya décret oyo kasi décret oyo eza somo te oyo ya somo elio babombi ya mibale nde kopesa motuya po bakofuta bango na suka sanza wana na ya motuya ba avantage na motuya wana na décret ya mibale bisika mosusu bakati te bapesaka ba administrateur $20,000 par mois ndeko boyoki 20,000 potango bando pesa bango $20,000 wana esenge bapesa bango frais d'installation 20,000 fois 6 mois $120,000 na administrateur moko boyoka ngai bandeko na ngai ba avantage o bapesi bango esika ka avantage oyaki $1,000 na décret ya mibale o Samalou Koum da bombi nano esika yaki $1,000 ekokoma $4,000 lokola deja ya famille basi balengeli kwa bapesaka ye $60,000 na sanza bapoliticien batie Samalou Koum de pression mingi baati lukwebo balobi biso tokokenda maponomi pesa biso ni mbongo po tokenda maponomi bakompagnie ya Bulamatari ese bandaki kotema mwa moke sikoyo ekokufa libela epai tokolela mbongo ya Bulamatari ekomonana te mampinga mbongo mpo litumba kolia pasi yoka bapoliticien ndenge bakosala bapoliticien ya union sacrée eyali mawa sika oyo babengi bango ba mandataire passif mingi bali badepute nationaux sika bakozwa $21,000 député national epai boye mandataire passif $20,000 bapona te batikali nyonso mibale nayebi te soki esami na ndimisa ya Félix Tshisekedi eyali pasi mpona Congo lelo nalobi na bokusa esika wa kobanda lobi mpona oui, UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Ah, bah le bien état des droits. Le monde est vraiment la base. Les autres y a on a même la ligne pour la prochaine mais Kabouya continue na bandi na yeko baya pour attaquer Biso. Et c'est ça l'état des droits. Kabouya continue na milice na yeko baya pour attaquer Biso les autres battre la désordre là. Ça n'est que doyen boyer. Donc ça c'est une malédiction. La continue na ba fager baya pour attaquer doyen hein. Ba combattre de la première heure. Oh c'est dans cette qui c'est que compêche bango lumière ma koto sa bango. Ba doyen ba attaquer ba doyen boy. Tande ba chokisie. Tande ba chokisie doyen. Biloko boye pas Kabouya. C'est une malédiction. Hein, partez à Kabouya, c'est une malédiction. Il y a votre lui shot au côté de Benango, prenez-vous la charge. C'est la base qui décide. Baïbi va de votre téléphone. Bakounou Kabouya Kimi. Baïbi va Bango Weke, Baïbi va téléphone. À mon avis, que non, c'est la base qui décide. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira.